Bonjour. Oui, bandeko Congo, check, ya yemoko le boss Mutombo na kata Bundes. Toana Marie Rima chocolat frappant. Ya yemoko le boss, de tous les boss. O balo baka, balo bala bango. Mais, tu vas contenir. Bonjour, bandeko balandi ya Congo, check, ezanga encore ndeko na bino na ile sous lelo ko présenter bino émission moko ya kitoko. Merci encore pour tout besoin mina banda pour na pesi bino bambote belé place Rosalie. Na biso longo nande ko na biso mwasi awa na mboka oya Aken. Tola lisolo moko ya kobeta ya kitoko ya ko partager na bino place pour na bandaku. Merci pour te bovandi bozolanda biso na émission kitoko o tozo présenter bino. Yango na kolinga na expliquer bino sujet o tozo nango ya journée ya lelo nande ko tontine o to bengi na kombo o bino boyebi na mboka oyo. Oya sala kumbo na mboka o bino boyebi na kotika ye moko d'abord à se présenter. Merci mingi na Congo check oyo a permettre ngai lelo na koka lisusu koloba eloko ezali kusala place na motema depuis longtemps et puis na remercier animatrice na biso Aminata Moteba oyo a sepeli pe lisusu koyamba ngai a permettre ngai na solola lelo na bino bandeko na ngai o bozolanda ngai. Je vais d'abord me présenter kombo na ngai Pilcheri Makila na vandi na mboka oyo na Allemagne na précisément na ville ya Arn. Oui, merci bandeko balandi na si bouti kolanda ser na biso tanti na biso na kombo ya Pilcheri bino moko bolandi ndenga uti ko expliquer kombo na ye a se présenter biso bolandi moko ya moto zongi lisusu pona ko expliquer bino sujet o tozana ngo na journée ya lelo o ezo sala vraiment passe mingi na motema bandeko balandi sujet o tozana ngo na journal lelo soki boyoki amo ekosala bino passe place pour na bandako vraiment mokilo eza mabe makasi poni mokilo eza boye vraiment bandeko boyoka sujet o ezo sala ngai vraiment passe na motema ser na biso o boyoki na kombo ya Pilcheri à Def Sarambongo, il y a toi on a besoin 50 000, à toi on a besoin combien de pesa kanaye. Zalaka mutema malamu ya kozongi sanga moko ba 10 000 pamba na defa na zongi sa. Mais aussi la passe na ndeko tontine na biso mama moko boye o bino pe boyebi o pe boyebi te mais bela bat bazola na biso bayebi kombo na e place azali a defa tontine na biso Pilcheri mbongo depuis a defa mbongo akena na mbongo. Depuis PCR na biso apesa mbongo fala pesa na famille na kini azongisa te bandeko lisolo zo sala vraiment passe mingi na motema yango to ye vraiment pour que tous solo la ensemble boyo kabino moko est-ce que likambo onde kwa sala est-ce que za malamu to eza mabe pona ngai déjà za mabe parce que eza la kate moninga salisi on attend à passer au defaka déjà mais là la salisi que na likambo ya munene na montamo kwa munene ozui okenda libela yango lelo tozozonga yemoko pisha oyo asimbi mboka oyo na batu nyonso o badefaka to kende kin soko yepa na yete sa mseko sali le logo te batu nyonso o ba voyage kabaya kaka ipana ya defsa kabango yemoko a expliquer biso sujet yango likambo yango ya ndeko wana o tonti nango mamango o ya defa mbongo akenda kino lelo azonisaka te yango toza na plateau na biso na ser na biso ya kitoko ya mboka oyo o bato yoso bayebi asala kombo na kombo ya Pilcheri. Bonjour Pisha. Bonjour Aminata, merci mingi, bonjour. Oko ko expliquer bandeko bazolanda biso et sujet to ko expliquer bango lelo na ndeko tontine to mama o ya kima na mbongo na yo o mikana ko expliquer bango lisolo mo ezalaki na ndenge nini e bandaki ndenge nini o defsa mbongo ebele bongo montamo ko boye. Pe poto pe mbongo eza pasi o déficit mbongo ebele pe kino lelo azozongisa te soko me ko expliquer un peu bato baolanda biso ba meka pe ko comprendre pourquoi eloko ni salama kino lelo azongisaka mbongo na hotel. Merci mingi pour la maloba oleki na opesa ngai animatrice na biso ya bien Aminata Moteba. Merci. Vraiment bandeko nanga balandi oyo bozolanda mingi bayebi ngai ndenge na me présentaki na vandi na mboka depuis longtemps kombo nanga Pilcheri mingi babenganga Pisha. Alors c'est triste nayebi ke mingi ba condamner nga
mingi pe ekosala bango pasi vraiment na kozala bref puisque eza vraiment pasi mais nakomeka quand même koloba ndeko na ngai oyo na kombo ya Birigimana Christine alias Tina mama Tina azalaki moko na biso awa na Arène tovandaki na ye na mboka oyo Arène mingi oyo baza na Arène bayebi ye lelo oyo aza na Düsseldorf kombo na ye Tina na répété yango mama oyo ayaki epai na nga na ndako kosenga nga service kosenga nga aide ndenge ndeko apresente ke non nayedaka bandeko na nga tala kaka toyaki mpe na mboka koluka soki oza na mwana ide na yo ya koede baninga comme d'habitude ndenge tobundaka alors mama oyo ayaki na ndako na ngai mpo nameka koede alors vu ke ngai mpe nazalaki na posa ya kotinda misolo na mboka epai ya baboti namonaki yango ezalaki ni bonne idée asengaki ngai mbongo napesaki ye alors na proposaki ye mpe na bino ngai normalement napesaka mbongo avec intérêt mais yo lokola ozokita na mboka ngai nauti na opération nazalaki malade normalement il fallait nga mpe nakita na mboka mais je ne pouvais pas parce que nazalaki na convalescence alors na proposaki ye soki ye pa koyede ngai amemelanga mbongo andimaki abi pourquoi pas oyede nga nga mpe na koyede yo ser oyo Tina adefaki nga 750 euros alors andimaki mpe koyede nga nayebisaki ye ke wi mbongo na nango eza ebele alobaki na nga problème eza te mobali na nga aza commerçant aza na droit ya kovoyage na mbongo suka 50 000 na aéroport awa alors nayebisaki ok merci lokola mbongo mpe eza na ndako te talaka kaka bino moko mbongo tovandaka na bandako te abaki na kokende esika mbongo ezali après nakoya kotikela yo mbongo na ndako après 2 jours na petite sœur nanga tokendeki ezalaki un certain dimanche tokendeki epai ya ser oyo tokendeki na ndako na ye azalaki na mobali na ye bandeke bokomona mpe na bilili mobali na ye kombo na ye Pascal Pourikier mobali na ye azali burundais ye moko Tina bon nationalité mpe nayebi te soki mpe aza congolaise ya solo mais tondima kaka po bato nyonso ya mangala bakoma bacongolaise aza congolaise nakendeki na ndako na ye na mbongo somme ya 30 000 euros. Oh, bandeko balanzi bino moko boyoka vraiment somme ya 30 000 euros lelo toza na mboka poto moto nyonso azoluka toyebi ke kodefisa mbongo intérêt ezalaka toujours ke moto ndenge apesi yo après ozongiseli 30 000 euros. Oui ma chérie, 30 000 euros ezalaki ya kodefisa te lokola alingaki andimaki ayede nga napesaki 750 euros ya kodefa sans intérêt et après 30 000 wana ngai mutu nakeli kotikeli ye na ndako après 2 jours nakeli na ndako na ye natikeli ye 30 000 apesa baparent na ngai na Afrique esalinga na nzoto malili bandeko balandi esalinga vraiment nzoto malili na profiter vraiment na occasion mpona loba encore merci beaucoup na ye moko mise na mboka Bruxelles motema ya kai place avandi ya miso ozolanda donc yo foke bakodefisaka pamba tozoyoka ya awa deja defisi 700 bapesi 30 000 ako kozongisa te akende opesa mpe baparent na mboka esali vraiment pasi vraiment pisha vraiment ebela 30 000 vraiment boye en tout cas nayokaka soni mpe pasi na mawa mpona lobango parce que moi-même na mimonaka lokola zoba moko boye bolimbisa ngai na terme parce que nayebaka te vraiment ngai mpenza na raisonnaka mpe bien boye nakokai mpe na kolongola mbongo ebele oyo po ezali oyo ngai nauti nango depuis bambula na bambula baekonomi na ngai nasali tala kaka biso baoyo touti na bafamille ya pasi touti na bacommune défavorisé biloko boyebi soki olobi mwana masina balobi ya tala kaka baquartier wana tala kaka biso touti na bisika bongo tozoluka mpo toede baparent alors mpo nazala vraiment molai mingi te nakendeki kopesa mbongo oyo epai ya ndeko na ngai oyo yaya oyo nayebaki na kombo ya Tina nakendeki na ndako na ye napesaki ye mbongo bazalaki na mobali na ye Pascal Pourikier ya burundais
nanda kutotangi mbongo na maboko ya tina apesi mobali na ye ngana petite sœur na ngai na pesi tina mbongo 30 000 euros alobi na ngai ok problème ezate zo numéro ya bandeko na ngai en Afrique soki na komi il fallait voyager dans 2 jours na obenga yo na yebisa yo comment je vais m'habiller enfin que oyebisa bandeko na yo po bazwa mbongo po baya na aéroport na okena mbongo na ndako te na yebisi yo soki nakokata moke mpo nini bosolaki na ye ke akende opesa mbongo na ndako te ke apesa mbongo na aéroport mbongo ebele bongo somme ya 30 000 normalement namonaki que non na ndako peut-être ngai kozala non d'après ngai peut-être ngai kozala trop que non nakomaki na ndako ta problème eleki boye etalaka kaka mutapoto na kini bamamde ezala je préféré mieux que non ndenge akokoma na aéroport apesa mbongo na bandeko na nga bakoya kozela ye na aéroport oui c'était ça alors qu'est-ce qui s'est passé après 2 jours ma soeur Tina a Benginga. Alors oui, je voyage demain. Mais les lots na France pour nous mettre na Roissy. Na ko m'habiller boyer. Après singa ndenga ko s'habiller. Après nga bilamba ko lata na couleur et tout. Olo bana bande ko na yo, bazela nga na Europe. OK, nga na bi problème ezati. Alors ma soeur a voyagé à France. Na lali les jours suivants, na lali na ba vombidu vers 9h boye ser à Benginga. O nazana Roissy bakangi ngai balobi mbongo na yango leke bele bakangi mbongo na Roissy. Na yebisi a bien bon. Alors pour me c'était le quoi au déclarer qui yango te yango bakangi mais je sais que so bakangi mbongo bakokata ba droit na bango ba ozombisela yo mbongo c'est pas un problème. Alors bien na kata moke tozonga na lisolo na biso l'air to bandele bandele olobe ki ya lobaki mobali na ye aza na droit ya ko voyager na somme ya 50 000 oui pourquoi il arrive qu'il y ait 30 000 aéroports? C'est ça aussi ma question parce que je sais pas, j'étais pas là, je ne sais pas au juste qu'est-ce qui et donc au niveau il est cas qui aéroport je n'étais pas là ngana zoloba oyo ma sœur a esakinga comme malamba d'accord yango na zoloba que non alobaki nanga kazalaki pe na mbongo ya mobali na ye alors esalaki mbongo ebele bakangi ye na aéroport ayebisi nga lobi bengelanga mobali nanga aya en France alors qu'est-ce que j'avais fait na bengi mobali na ye mobali na ye ayebisi nga ke aza na possibilité ya kokende na France te nalobi na ye ok nazofutela yo billet ya Thalys po okende directement na aéroport esika mwasi na bazali qui na été na gare na sombi billet 200 euros na sombi billet à Thalys na pesi mobile na à quel Paris alobi à quel na mwasi na les autres malili bande ko balandi makambo vraiment ndenge zo kende zo mona vraiment que zo kende kitoko te pe na zo nzima mote ke ko za vraiment solo parlement de yo solo na bango zo mona vraiment que solo mo zaki ya solo. Ma soeur, là je ne peux pas répondre parce que les solos zamano, au ngai barapota kingai yambo nazo ko rapporter. Alors l'air moi si l'air na sombi billet mobile à France. Na bandi ko benga siko mobile bazo zo sous téléphone. Nazo benga bazo zo téléphone. Wala ko expliquer plus ces qui na nini makama ho isala maki ko bandi ko bazo na ko ba comprendre. Et ça passe. Mais pourquoi tu as laissé beaucoup de temps comme ça pour les lots au dévoiler le Cambodge? J'avais eu vraiment des problèmes. J'avais eu des problèmes. Mbongo Oyo, ça fait maintenant 5 ans depuis la PCA Oyo Mbongo. Pourquoi na loba qui a voté? Parce que personnellement, j'avais perdu mon fils après ma Cambodge. Nalingaki d'abord na supporter dans le poids oyo ezwakinga parce que copain de moi na ezelo mukete na perdaki premier office nanga na ndimaki yango te il fallait que j'accepte d'abord oyo elekela kinga ya yango bomoni ke 8 ans ebele lelo na komi na courage ya koloba likambo yo po pasi nango esilaka te nalelaka du jour au jour. C'est pourquoi on a partagé un mot dans Baninga Oyo Bazolanda Malilo. Ok. C'est que celui qui le but de comprendre bien, ndenge to va na plateau na biso ya Congo check. Awa,
pour les boss ye moko pas Zolanda tellement ya zape mukolo place aba na ndako ye moko sibu mutombo na ebité boss sibu koto va na palais par rapport ya sujet oyo ser nanga plucherie makila azo ko expliquer biso ya Tina oya vandi na Düsseldorf par rapport ndenge a escroquer grande sœur plucherie mbongo na ye na ebité Pisha, ce qu'on est au Vandi Boy, selon yo, et là, comme message, nous pouvons passer na Tina, je pense que Bandeko, au Bazolanda Biso, et Congo check, bateau, baye, banepe, bakoza na Tina Kati, bakoy passer message pour que Alanda émission Oyo, message nous pouvons passer na Ndeko na Biso, Tontina Biso, par rapport à sujet au tout dans le monde, à escroquer un bon message nous pouvons continuer là. Merci Mingi, ma petite sœur. Pour un message, j'aimerais d'abord raconter l'histoire afin que ma place au moins idée qu'est-ce qui s'est passé au juste. Alors, la sœur n'a coupé sa message après. Mais je vais d'abord comprendre Nangui dans le banni au juste. La sœur, l'air mobile n'a à Paris. Après 2 jours, baye ko zonga en Allemagne. Aye na ba valise na ye pour dire que a voyagé té bakani mbongo donc a voyagé té. Mbongo na ndesali ke a voyagé. Oui, a voyagé té ba pekisi balobi a ko voyagé té balanda nanu basala enquête ye azumbongo na wapi. Alors l'air maman wana yaya oyo e nanda kuna keleki nanda kuna ye. Na tuniye alors c'est comment alors non kobanga te mobali na ye ebisinga kobanga te makambo eza epa avocat to pesi avocat azolanda mais ye azu interdiction akoki ko voyager te ti balanda nanu awa pe na Allemagne ba kobengisa ye ko ba poser ba question mbongo wana ye azwaki yango wapi vraiment na nzimite parce que ce qui te lobi to benga vraiment ye moko le boss Freddy Chibangu o ba biso ko na besoin ya diamant na yo te kamo na prière bien pour ça la solo na Freddy Chibangu so to bito tout na ya propos ya sujet o ya ko ça biso vraiment bien parce que ya voyage na ba monta ba son minene même il y a 300 000 ba 400 000 ba 500 000 mais je pense pas que par rapport à 30 000 de ko ça la moto qui a voyagé te a pas benga avocat moi était que c'est on a vraiment place on a bête banda tina koto j'allais vraiment bête mal banda vraiment mais quand on ko bondi so c'est la c'est na pisha o pangi donc un jour biso tozonga na mboka ngana etozonga vraiment donc chabwala mais habiter ceux qui vraiment au lobani par rapport des plutôt sur la pour 30 000 wananga mais ça n'a pas malili malgré na mo nini mais c'est belé et ça n'est vraiment tout malili makasi. OK, d'accord. Problème exacté. Alors la suite c'est quoi? Tina azongi alobi azu interdiction à voyager tina. Bandeko eza pasi. Et là, on a dit que omoni pasi na ngai nazoloba pourquoi? Parce que ngai moko pe naza fautive. Pourquoi? Parce que nazalaki mwasi ya libala, nazalaki na mobali, mais mobali na ngai ba kité makambo na salaki. Alors, et là nini faiblesse na ngai zalaki wapi? Je ne pouvais pas crier au moment où mobali na ngai ba ki makambo te. Et j'avais déjà dit à Tina que tu ne peux pas dire quoi que ce soit parce que mobali nanga yebi makambo te. Parce que soka yoki makambo yo e bozala malamu te. Alors nga moko d'abord na sa fautive, nga moko Tina a profité de la faiblesse nanga. Sikoyo Tina a voyagé à Zongi. Après quelques semaines, Tina a accueilli Kinshasa. Na moi na ye ya mwasi. Kaka na moi wana. Oui, kaka na même moi. Tina a accueilli Kinshasa. L'air Tina qui Kinshasa, alors bien nanga que non, faut na qui Kinshasa parce que na tinda qui déjà biloko nanga, faut na landa biloko na ici mais yo aux interdiction. Parce que nécessité comment tu avocat à Sengelingai permission na voyager. Problème T. Tina a qui Kinshasa. Après Tina est kozonga. L'air Tina est kozonga, bande konanga ili kambia kokamwa. Tina me dira que non nazo déménager, nazo ngwana arme, nazo ke Düsseldorf parce que nazo malade, docteur traitant nanga azo na Düsseldorf. Malade on a nango ba traitant on a Düsseldorf. Il faut na ke na Düsseldorf pour na kolanda traitement nanga. Mais c'est mais comment on peut déplacer au moment où on a problème on a toujours ba solution. OK. Lui na pour mais c'était ma petite sœur, na ko peso ba coordonner nanga ici kana kozala. Tout to bana to kolandela pour makambo pas avocat et tout. OK.
bête que j'étais, Nandimi, Tina a voyagé et Tina a déménagé à Düsseldorf. Après quelques temps, on a dit que non, moi, Tina et Mobali aïe. On a fait voyager, moi, Nanaye et Mobali aïe. En Afrique. Oui, aïe, na Düsseldorf. Problème exact. N'a pas dit que benga ma soeur. Après ça, on a adresse naïe pour la rejoindre. Na Düsseldorf, on a eu ma maison marché nini na avocat. Oh là là. Na benga moi si oh oui zela na repère ça yo adresse na ko benga yo koya. Malheureusement makambo ndenge ya kana vie na ekozwa liwa ya mwana. Mwana alikufa mwana nga akufi brusquement. Tala kaka bana ya mibali ya abimaki ozaki na bonne année akende ko fêter na baninga mais bengi biso mwana o mwana za la koma nini boye eza histoire mususu parenthèse mwana yekufa. Oui, bandeko Congo check ya yemoko le boss mutombo na kati ya Bundes to Marie Rima chocolat frappant. Ya yemoko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu vas contenir. Oui, bandeko balandi ya Congo check nasi wo tuko landa ndenge ser na biso pêchera lo tuko expliquer biso lo ango ya ser na biso tina o ya zana boka Düsseldorf. C'est pêchera. Nengana tuno na ote ko raisonner encore de tout à l'heure à propos ya tina. Apparemment, on peut expliquer que à l'époque, il y a 30 000 pour que pourquoi ça a expliquer que secret on 30 000. Là, on est les caca merci pour la question. Makamsu to salaka tant to salango to mona ngo malam mais après avoir kozwa likambo nde to regretaka tu vois toi basi wana vraiment na baki qui suis fautive parce que na bana ko nazaki na mobali na ndaku malgré zalaki mbongo na ngai moko mais na kokaki quand même ko partager ngo penaye que non nazana son nanga boye azotinda na mboka mais eloko wana ndi na salaki ambote enfin, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi bombela qui on a qui taille qui est le mot privé à famille toi qui dans moment là ton intéressé à quoi ça a été pourquoi bombela qui bon je ne peux pas me justifier je sais que l'acte est déjà mabé alors je ne vois pas pourquoi me justifier oh na sala qui est déjà mabé na bomba qui yango parce que na linga qui ekende et pas ya bakoti nanga po esunga bango mais c'est alors na yeba quitter les loso qui na présentant ngo pa inaye alinga ko mona ondeni peut-être alinga qui ko refuser ou bien alinga qui ko mona ondeni ni na éviter na koti na makanisi na été mais ngai nde mtu na zwa ki décision ona ya kuluba na yete na sala ngo ngai moko et bon seconde ndenga zo la so ka landi buso par exemple ndenga expliquer na Congo check boye peut-être place à alliés ko déranger oté oui, bandeko balandi ya Congo check kaka ndenge toza na kati ya émission na biso o tozosolola ya ndeko na biso tantine na biso tina ndenge a escroka ser na biso plus chéri mbongo na ye yango tozongi susu na yo ser na biso tina place ozali na message o kolanda biso ndenge kana te koloba tout à l'heure ekosala encore plaisir à trop soki olandi émission oyo okomona numéro na biso ezali koleka na se na email na biso et adresse ekosala encore kitoko mingi soko omoni ke makambo oyo ser na biso plus chéri ya uti koloba eke yo omoni ke eza ya lokuta eke ya koseli yo parce que biso tozali awa tozosala kaka mosala na biso ser nanga aye a expliquer ya ye problème soki yo mpo omoni ke ezali lokuta oye obengi biso na numéro oyo ezali koleka na se tokoyamba yo mpe pour ke bandeko balandi biso balanda yo mpe pour ke oexplike ke yango ezali ya solo be ezali ya lokuta bandeko balandi na asir bino moko bolandi partout bovandi napesa encore mbote na ngai ebele na SMIA place avandi na mboka ya Wuppertal grand frère propre balobi yo kaka kolata bagriffe na bagriffe balobi dans mon côté na Wuppertal akokai na yo motema ya ser nanga fali na mboka Wuppertal place bovai na bandako babiso ebele na famille mobimba nazongi encore na ser nanga plus chéri
Pécha, naïvité, dans une minute, le à propos de sujet, na biso pour cause à libanda ya sujet te moko yebine masozo kendele. À propos ya ser na biso tinande na tindeli message na ndeko bazola na po akolanda ngo, akolo baki makambo so to lobi keza ya lokuta oyo lobi. Donc ala pe na droit ya ko passer encore na émission na biso. Naïvité que mon ya suka suka ko lo ngo ko lo à propos d'abord ya site na biso pe au so ko lo ngo ko lo ba ko féliciter biso. À propos ya site, à propos de message au ça et mon na biso ya suka na bandeko bazola na biso. Merci mingi na animatrice na biso a Minata Mutiba. Na sepeli mingi na Congo check tala kakeze loko ya ndaku, eloko ya mboka et surtout keza epai na biso moko na kati ya arène. Vraiment na sepeli mingi bandeko na ngai bino nyonso oyo bozali kolanda ngai. Bon, moni quand même accueil ya Congo check na sepeli makasi na ko bondela kaka nzambe ke vraiment ekende musika et ça la penza hein tala na niveau oyo ko salela. OK. Vraiment ma félicitations à trop. Merci. Mon nanga ya suka ezanini kaka nde na hotel koloba. Tina nazo senga na yo par l'amour de Dieu. Naza vraiment très patiente, naza vraiment patiente encore une fois. Na kokaki pe kotambola na banzela ebele pona lukayo. Mais na koki ko sala yango te parce que mbongo oyo wana ezalaki mbongo eutaki na banzela ya mabete. Eza musala na ngai. Oyo nga nazo boma nzoto, oyo nazo sala, na koki pe lelo ko sombela ngo ba griffe na ngai na lata ba yemba ngai basala ngai boyema. Tala kaka tozoya na mboka oyo touti bisika oyo eza na pasi na kaniselaki yango baboti na ngai. Alors yo tina na motema na yo ya bomama oza mama pe lokola ngai na motema na yo ya bomama mbongo wana yo nde muto yebi vérité parce que nga na yebi lote na salaki na mwasi yo yebi vérité nazo senga na yo seulement ba document oyo bapesa yo na mwasi le bakanga yo mbongo o présenter nga ba document enfin que ngai na reconnaître que mbongo na ngai bakanga yango. C'est ça iloko na koloba. Naza na mingi te mais ba deko na ngai bio ba bola na ngai. Tina lelo akoki ko ya epa na yo ko s'aventrier, akoki pe ko ya epa ya qui que ce soit pour na ko senga ye lokola senga kinga. To se belé na kati ya mboko to sala ba business oyo. Bokeba gentillesse yango ememi ngai na bisika oyo. Confiance yango ememi ngai lelo siko na eli. Nazaki na confiance ya trop. Que c'est ma soeur, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui a voire même, qui a signé même pas un papier pour la qui s'est pour une confiance. Confiance, et même ici, bande ko boza ebele o bwana mbongo na ngai bokeba o eza premier avertissement boza ebele o bwana mbongo na ngai mama Charlotte keba na pesi avertissement soki yo pe mama Charlotte okoyoka awaja mama Charlotte awaja na bonne yo po yebi dossier na yo keba bino nyonso na kobimisa ka bino bokeba o nyonso ebika na likamnanga benganga to solola po discrétion leki nyonso na sala déontologie professionnelle ya musala na ngai na bimisa ka client na ngai na libandati yo mtulia mbongo na ngai ozolanda ngai yaka kozongisa mbongo na ngai po eza musala na na viva kawana na eda kawana nyonso na sala kawana. Merci beaucoup. Na remercier bino wat bolandi ngai ba oyo ba ozala pour ngai merci o pe ba ozala contre ngai merci parce que bino so beaucoup ko ndi ba o ngana santi. Merci mingi merci na pesi mbote mingi na motema na ngai Sylvie Gouema et puis Mikoko Magadi et pourquoi pas Rosette Makila et toute la famille Makila et mes enfants en particulier. Na pesi bino ba bisous ya trop. En tout cas, botika iloko na bisote oyo abengi na kombo ya Congo check ya ye moko Msibu Mutombo tala ye soki bomoni ye bosepela makasi poye cool, très cool même. Merci beaucoup na balandi nyonso, je vous embrasse, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Merci Bandeko Balandi à Congo check partout vos amis Nasir Bozali branché Bolandi émission na bino ya kitoko uto kosala lelo na mokona lelo Nasir na biso ya kitoko ya mboka o plus chéri Makila na pesa encore bambote na ngai belé na ye moko le boss si Bumutombo place Vainanda ku bambote belé na mama Rachel na zongsa encore bambote na ngai belé na ye moko joli mute babalobi mwasi na kata ba cash kai ba 30 000 kaka. Donc 30 000 ba escroquer serre na plus chéri babi joli mute ba pe cash kai babi fi ya cash kai ya rouge babi place au na mec les babi belé on a monté maminata mute ba donc grande sœur na balobi mbote be na Jenny mute ba na Sandra mute ba pourquoi pas na bande ko na nganya so partout bazola na dans le monde na pesi bino ba mbote belé na si vous savez na émission toti ko sala na mokona lelo donc vous amala mboza la brancher na site na bino ya Congo check pour bolanda émission kitoko bye.